Tango Mobutu azalaki Kingasana to longolaki bilamba to boyaki Kabila ki Mobutu azate soki to bimi na nzela to longoli bilamba Félix si akozalate tala mboka Kalisus mamba danger le se bota BTV3 chaîne sur YouTube BTV3 Bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver Place de la résistance quand du peuple section Gaba district de Moamba. Déclaration numéro 01/2021. En rapport avec tout ce qui se passe dans notre cher pays, la RDC. Nous les résistances de l'Est Moamba, déclarons avec toute indication à qui suit. 1. De la macabre désignation des membres de la commission électorale indépendante CENI. Il est déplorable dans un État qui se dit des droits mais qui ne respecte aucun principe et les lois du pays, ni celui des Nations Unies, qui stipule sur les droits du peuple en disposition des mêmes et celui de la protection de la minorité. Ce qui se passe le samedi dernier avec M. Mata, doublement président des commissions dans une assemblée nationale qui se veut devenir monocologue et avec M. le citoyen Mossou qui aura les instructions du président de la République démocratique pour débousculer le processus de la gêne démocratique congolaise par l'instauration du fonds préalable de l'organisation charge de nomination de ceci. Nous disons non à cette CENI politisée qui brise la bonne marche des démocraties et des citoyens du pays de Patrick Emery Lumumba. Les résistants de la SID du Moamba exigent la suspension pire et simple du RAM et la restitution immédiatement des crédits de la misère du peuple congolais. Quoi? Les résistants de l'SID Moamba dénonçaient haut et fort de l'intolérance et la barbarie politique des militants de l'UDPS qui en a agressé et tabassé à mort notre camarade TV Kalala à l'occasion de la marche pacifique organisée par la MOUCA le 16 octobre 2021, à qui finalement est mort à l'hôpital de Saint-Joseph à Délimité, sans oublier les cas de plus blessés qui se sont soignés intensivement. En effet, la jeunesse de la MOUCA demandant des enquêtes indépendantes et la justice autour de la mort de notre retraite camarade David Kalala. Et pour l'enterrement non consensuel forcé par les citoyens Mbosso, la jeunesse de la MOUCA est le qualifié du non à un événement succès. Il exige l'âge processus quand on se fait à Kinshasa. Mot témoin en Mboka. Bon, discours oyo to sali to meme yango eza na deux systèmes oyo
ezali donc kolakisa ba mboka comment est-ce que mboka ndenge ezali kokende yango wana donc biso tolobaki que à travers ya circonstances où ezali ko passer na mboka tozali komona ezali kokende loyenge kanité yango wana tolobi bien et puis que tobeti c'était beaucoup plus que na makambo oyo e concerné seni oyo biso tolobaki ke tokende na dépolitisation ya seni mais bango balingi seni ezala politisé, c'est-à-dire que peuple azonga toujours na ciment, peuple azonga toujours na souffrance. Yango biso ba kongomani oyo to telemi awa to betelaki yango CTP te tolobi yango na ndenge ke oyo ezali détermination na biso to zwaki pona ndakisa ya mambo ya seni et puis pona mambo oyo concerné mbata entre na citoyen mbosu bato oyo bazali ko bloquer processus oyo ya biso ya élection na kati ya mboka ndakisa ke peuple alingi to ke na ba élection ya bien peuple alingi ke asa la choix libre pe te élection ezala crédible mais bango balingi ezala ndenge peuple alingi te bango balingi ba memango de manière oyo bango bazali ko sepela, c'est-à-dire que elingi koloba ezali intérêt ya ba kongomanité ezali justement intérêt ya bato moko bo basali était tellement bamonaki ke dès le début bakokaka te na élection ele kaka yango balobi ke ndenge tozwaka te na élection pe to memase ni na ndenge ke oyo kokende ya triche donc to na tricherie. Donc c'est pour cela yango biso tobetela ki yango c'était même si biso moko attaque ba congolais to monaki ke awa donc moso auti ko sala donc bauti ko pesa lettre ya makambu ya composition en seni seni etambolaka na lolenge wana te seni o ezali basali ba montage bazui bato na bango ba tetete et puis ba changer bango bekolo donc bala ki sa peuple non to sala ki seni lolenge ke peuple a sala ki non eza loi organisation ya seni te toyoki yo lelo nge ozoyandola na mituna na biso biso tokotuna boye na 2018 mwana mboka Martin Fayulu aboyaka oyo ezalaki machine à voter mais sukasuka kaka ye moko na suka alobaki tokende kaka na baélection na machine à voter toyebi oyo elekaki etout oyo kaka kadima oyo bozali koboya bino na SID bosangani na FCC na bandeko église catholique bokokende baélection toko bokokende te soki kaka kadima ya azali lokola mokonzi ya seni. Merci pour la mutuna. Dernièrement, tout le monde a kiké. Moi, na mboka Serge Welo, na Raoul Mabanza Djiken, na Papa Iber Oyo, basomba ki motuna wana devant public na ba chaîne Oyo, ya libanda po bazali kosa mosala na niveau ya libanda. Po na motuna wana na mukuse o ngana kozala bref, machine oyo tokendaki na une élection en 2018 ezalaki rejeté par président Fayulu te mais ezalaki nde na nation toute l'étendue parce que na machine wana tricherie ezalaki déjà na kati to monaki ke badongolo misu même si na niveau ya district na biso pete ya commune na biso ya Ngaba bato mosusu bazali na ba machine wana na ndaku bazali déjà donc enregistrer ba voix oyo peuple nanu a passé na ba épreuve ya sénité c'est ce que biso tolobaki biango bien le président Fayulu azaki mon côté tous les partis politiques ezalaki wana biso peuple congolais donc erna lobi toute l'étendue en nation toboyaki yango parce que toyebi ezali moko na kati ya tricherie oyo ezalaki préparé lelo to monaki après l'élection à conséquence toyako mona ngo ke le président Fayulu abimi mais bazui mutu na bango batie c'est-à-dire que machine wana biso ne peuple batoboyaki yango toboyaki yango raison ezalaki poto kende na maponami ya bien pour lobby za intérêt na peuple mais lelo intérêt à peuple ezalité soki kadima ya azali kaka lokola na tête ya seni bokokende na baélection te bokokende te ndeko na ngai mwana mboka ndenge totelemi awa toza koloba tolobaka makambo oyo ezali sérieux tolobaka makambo oyo ezali mpona intérêt ya nation moto moko te azali aveugle na kati ya mboka na biso pendant ke komona kadima oyo azalaki ami d'enfance ya monsieur Chilombo
Chilombo uta ba province na bango bazaki moto moko ya lisanga moko et puis na mokolo ya lelo monsieur Chilombo alobi boye pon intérêt na ngai nazwa monsieur Kadima na chayoana po ete seni d'élection to kende ya lokuta seni ezala na magui biso to lobi boye monsieur Kadima biso peuple to décider que to lobi ye akozala te ata bazui mama ya Félix Chilombo bateye na seni otobengi Marx donc ekosimba te Kadima biso peuple congolais to lobi na élection na biso à 2023 et puis aye bango ke ndenge tozali ko banda ba mamna biso ete na mokolo ya le 6 ezali pona makambo o ya seni puis makambo o ye ata bango investir ye monsieur Mboso na monsieur Chilombo na mbata basali groupe na bango pona intérêt na bango ke ba bimisa monsieur Kadima biso peuple to lobi ekosimba te donc non Kadima donc na bureau ya seni azala moto lokola représentant pour être tricherie intérêt à la monsieur Chilombo na staff nae bon omoni lelo soki tomoni mambo le cas qui na Guinée et le cas qui na Mali c'est-à-dire que pesi biso na Soudan et pesi biso maele article 64 ndenge biso ba kongomani tolanda kango toyebi ki na kati nango na soulèvement populaire ezali c'est-à-dire que Kadima ezali tembe o Chilombo azali kotia kolakisa vis-à-vis na peuple ezali kiteti o Chilombo azali kolakisa ke peuple yende akomi moto makasi yende aleki peuple papa ezali na nation moko te na kati ya monde bakoloba ke bazali puissant koleka peuple donc bazali te mais ye atie moto wana mais biso tolobi boye monsieur Kadima azali démissionnaire na kati ya bureau ya seni donc tokoki plus jamais ko accepter azana seni pour être à l'intérêt à monsieur Chilombo na maponami o ekoya na bane koleka mbote papa journaliste mama to monio na tonga o tiki pendanda kola yo pona koya kolobanatina ya mwana mboka Martin Fayulu rotuna na biso ezali bo Kabila o na 2006 2011 likambo ya Kabila wana pe yango bosilikelaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi lelo tomoni décider ensemble na mesa moko na o ba représentant ya Kabila elingi koloba Kabila pe lelo bosesu libala na Kabila yango. Merci papa journaliste ngai mama Jeanne Katola mama ya na kati na résistance tongo nyonso tozalaka awa tosanganaka awa nakobenga nano bandeko boya tosangana tongo nyonso po topeselaka na likambo oyo eza ba GT tozoya kosala masekite awa tozoya pe na détermination koloba pona ndenge mboka na biso ezotambola. Merci na lobi boye pona mutuna na yo papa journaliste pona makambo ya seni o ya 2018 ya Kabila bataka machine à voler eza boye Fayulu président Fayulu azalaka ye moko te aboyaka bato nyonso bato ebele baboya na Chilombo na kati aboyaka machine à voler oyo aboyaka nzoka nda yebaka ke ya ozala na kati abandaki koambrouye biso abandaki kokosa ti lelo tala résultat epesa na mboka na biso mbutu kimi eza te na biloko makambo nyonso eza ya kobeba makambo nyonso eza ya kobeba pona Kadima tokoboya Kadima tina suka akotravaye te tokoboya Kadima tina suka nde tobandi boye tozokita na baba tokoboya Kadima tina suka kozala na kimia te ti akodémissionner nde biso tokotika comme ça tokotia seni ya bien oyo ekozala libre démocratique nde topona bakonzi biso tolingi biso peuple eza biso peuple nde toboyaka machine à voler biso peuple elongo na biso nyonso toboyaka yango ezalaki bongo bakomona te ndenge bakoloba ete otela kati masala te okomona te ke nomba okoluka fode glissime kotikala kosalama te biso oza pour baélection oyo eza crédible toza pour baélection oyo bakotia moto aza ya solo tolingi te ezala bamia na otalaka bafoto na bililingi Kadima azalaki proche ya Chilombo bana bomwana natali yango batia mabongo na bapoche balati mosu alati Lacoste mosu chemise ya carré na bililingi nazotala aza moninga na ye biso tokoki kondima biloko ya bongo te
soki mbala ekosalama te donc ekosalama te tokoboya yango ntina suki etika osalamaka te na yango le 6 tozala na nzela tozobima le 6 novembre na nzela biso nyonso bapapa bamama bilenge tokotema lokola mutu moko mpona koboya ntina suka ti mokolo ya odémissionne na enseignement problème nazalaki nango naloba ya enseignement badepute lelo mbata na mboso na parlement basali bloc mpona konyokola peuple badepute wana baenseignant batangisaki bango badepute baza na salaire ya bien bafutaka bango bien baza na bajipa badepute bazwa déjà faci apesi bango su badepute misusu mais baenseignant oyo batangisa badepute wana baenseignant oyo balobisa badepute wana français baoloba wana ya moyibi ya lokuta bake kofabrike non payé nouvelle unité au deuxième année bafuti bango te bana classe ba marché bapesi bango 5000 bana classe ba marché manipuler batu bazolinga basaboter gratuité nde nini enseignant uti na ndako na ye ale eloko te makolo tina école atangisi na fin du mois bafuti eta ekozonga siko qualité nini ya enseignement wana ekozala est-ce que kotangisa ya solo eza gratuité ya solo ya malamu vraiment yango te mambo esalama na mboka o lobi nga azalaki na wenza ngaba ndeti mama na ke wenze na ABC bino na kokite osala wena na zongi ndako na ye olamba loso pona kokite modèle na ke kuta biloko e mati donc so ba meika ko sala action mon ensemble kuna ma na terrain ezongeli biso so ba salika action mo kuna ma ezongeli biso na social na wenze donc eza pasi to ebite to suka wapi na mboka oyo to kende wapi yango to boyi kadima to boye tina suka merci maman to pesi to sokende papa na sima kuna to monye vraiment ali na poser ya maloba papa to moni maman akoki ko répondre te biso motuna na biso ali Kabila o azaki ndoki na 2018 moi chapeau corps Kabila wana kopesaki motuna na biso ali boye Kabila o azaki ndoki na 2018 bolobaki bafandi mesa moko basali libala na mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi mais lelo pe tomoni susu SID elongo na nouvelle élan bafandi mobele mesa moko na bana ya Kabila yango mpona kobunda etumba moko bokomona teke bino nyonso tu bozokende kaka na rythme moko. Merci mingi bandeko ba journaliste. Bon, cela n'engage que moi parce que politique des fois ezalaka dynamique. Kabila o lelo tokomi kobenga ndoki bato ya IDPS à ma connaissance à l'époque nde bayebisaki biso ke Kabila c'est un étranger biso toyebaka te l'IDPS nde yebisaka biso ke Kabila za étranger bapesaki bakomo oyo bino boyebi biso pe tondimi. Comment yo papa journaliste ko yebisa ngai ke Paul André aza ndoki soko le na ye ofani na ye akoboma yo ngai pe na yokeli yo mais lobby après lobby tomoni lisusu Tshilombo na équipe na ye kolia na nzela kinga kati na Kabila. Mais alors lelo nde yo koyebisa ngai lisusu ke Kabila azali ndoki non Kabila azali nde congolais. Alors ceux qui les lobby sont au sangani to sali bloc wana ezali te pona kokende et pas ya Kabila donc to lobana ba mumpe na ensemble na batu wana nyonso nde basali bloc ou bien bloc wana ezali kaka pona lamuka bloc wana ezali pona ko contrecarrer ba action ya mabe oyo ndeko Tshilombo na professeur Mbata na président ya assemblée rien que ça na dictature tala mboka lelo ndenge komi est-ce que on dit mango peuple se retrouver te c'est que Kabila avec son équipe avec son groupe nde bazo soma bandaku y compris muninga na ye Tshilombo ndenge basala ki badio na bango. Nous sommes venus là pour dire non à Kadima, pour dire non à Félix et son équipe. Boko mona teke lolenge boko kendele soki kaka kadi bazali wana eta longote boko pesa bango raison ko te ba kendele jusqu'au poussa mikolo ya mapona bio ba benga to kota na glissement toko pesa bango raison te mais soki bango zo raison bongo malonda to boyaki ensemble na IDPS te pourquoi to boyaki malonda na kadi ma différence ezali wapi est-ce que ko pesa nga différence pour que nga pe na za la convaincu pesanga différence ya Kadima na malonda biso na IDPS ensemble na bamumpe totambolaka na balabala
pona koboya Malonda lelo yo kadima les mêmes procédures mais comment ekozala que soki toboyi kadima lelo toke na glissement alors tango toboya ka Malonda c'est que IDP salinga ki glissement nous disons non avec kadima. Merci beaucoup nani ndeko tomoni yo lelo aussi mi micro okobanga te ke les 6 wana outi kobungisa ndeko Davin Kalala yo po okobanga te ke les 6 obima susu na nzela to likama la bino. En tout cas, merci vraiment, monsieur journaliste, c'est une question tournie. Biso toza ba soda ya terrain. Biso na résistance toujours tozonga kasimara te tokendaka kaka liboso. Soki tobungisa kindeko Davin, lelo toko benga e héros. Puisque akufi na etumba ya mboka. Lolenge moko biso toko continuer ko bunde tumba ti toko so victoire na biso na président Eli Martin Fayulu Madidi. Mboka etambolaka boete. Toza na problème na kadima te, mais toza na problème lolenge oyo babimisi kadima. Lolenge wana babimisi kadima moto moko ta sepel na yango. Yango eloko to koloba boye. Appel président Martin Fayulu asala ki pona ko sala bloc. Neba catholique bazui yango lelo to ko bima na nzela na bloc wana. To sala alliance na motote. To sangani pe na motote. To ko bunde tumba oyo pona kolongola peuple na souffrance. Et tumba oyo to kotika yango te. To za elongo na Martin Fayulu Madidi pona kolongola peuple na krizo to sanango. Élection oyo sa komona oyo bango nde ba kobanga pona kadima na émission de konanga ta ezali kaka lelo bakokolongola kadima batsepe moto mosusu bango nde ba kobanga po ba yebi soki toke na maponami Martin Fayulu akokwesa bango makadi kadi yango moni ba kozwa ba décision oyo malembe pona ko fabriquer d'élection pote bango mais c'est tout le mazonga na deuxième mandat mais to ebisie deuxième mandat kokota te kadima ko sala te to kokende na consensus pe d'élection ko sala ma valable pe Martin Fayulu kolonga bango soki lelo kadima ba forcer alonga tina suka marché yi boko sala pour revendiquer ba droit le 6 to sana balabala le 6 to ko démontrer kadima que peuple alingi était pour le 6 maman papa mwana mokolo akobima na nzela ko réclamer ba droit na ye kadima ko sala te akotika la ko sala te peto ebisi monsieur Chilombo soki mboka eza ba congolais nyoso mboka eza yete mboka salamu sana ndugu salamu toyoki que les 6 marches ezali et na ngambo adverse balobi pe ke bango bakoriposte kweli ya kweli kabisa le 6 marche iko mutu wote atasimama siku ile si bote kunjia tutaenda juu ya kusema maneno ya kadima batu abamutaki mutu wote mwenye ko mkongomani afasi mame siku ile si bote kunjia tutatembea juu ya kusema tunakatala seni ya kadima ule hatutaki seni ya kadima tuko tunateseka sana tunapenda inchi yetu iokolewe tutoke kumateso njo ile si bote na bandugu ya katolike na ya ba protestant si bote mutu wote mwenyeko mkongomani anaona asema ke mwingine aiendeke mzuri tutasimama si bote siku ile tutaenda kuonesha sema atutaki senile ya bongo barata kumutia kadima atutaki hayo ata banamutia kadima na ataweza kutoka kadima hawezi kutoka hata siku atutaitika na njo kadima mwenyewe hawezi kutumika kuseni hata banamutia namuna kani
si tutatoka kunjia juu ya kusema atutaki yule bwana Kadima atoke kuseni. Kama ya kweli Felix Chilombo banamupenda kubakongomani bote, iko naogopa kitu kani? Aache seni kuwe independent, kila mtu achague na muna napenda. Yeko anapenda afanye fraud bwizi, amutoshe Kadima jua amutoshe ye. Hata namuweka mama yake Marte atatoka, na hatuwezi kuitika maneno ya Denis Kadima. Hatutaitika hata siku moja Denis Kadima kuteta seni. Merci beaucoup maman, moto ya liko. Et quand vous savez au Kolobana qui soit les lois ça ko funda bino ba bino ba to asile bo ali ba tribaliste. Ko ko finga ka bango ile pese ni kaka ba luba. Ndito ba yo ali moto ekolo nini moto yo ki o Kolobana qui soit. Mie niko mtu wa niko Mswahili wa Este na niko mtu wa Bandundu. Merci beaucoup. Donc vous allez nous soyez ce qui est est oui. Mais là on est ça qui que yo Swahili on a marqué Fayulu pote balobi ete bino bwakaka na bato ya Balu. Naitika kuingia kueside juu kule njo maneno mzuri iko. Tuko tunasuteni ba valeur. Naona kengambu ile ingine biko banapenda mateso ya peuple congolais. Hatutaitika. Ukwe mtu wa Bandundu ukwe nani ifo kuangalia kwenye maneno yako naenda mzuri. Aba bakubwa ya inchi biko wanapenda batufai kila siku tu vivre kumateso. Inchi yetu ikwe mubaya, bakongomani bakwe kumateso. Njo ayo ile hatutaki. Ukwe mtu wa Bandundu ukwe muluba ukwe nani tuko tunapone ba valeur. Ayo ile. Les autres va être décidé à Sangani na FCC. Pour être boboya qui Kabila, pour être que non azamu babe. Les autres étaient comment na bino comme combien on a Kabila. Tout va ni. Kabila mon niveau Sangani pour commettre des petits séquelles na 2023. Ngana lina lo baboyete. Pour ba Congolais wana nyonso to eza ko banga. Eza esprit moko ya mabe bazo tchana mitu ya batu. Ngana lina lo baboyete boyebi Félix oyaza président de la République ngana benga kaye Tshisekedi te. Pona na benga kaye Tshisekedi te. Parce que Azolanda pas Etienne Tshisekedi te. Mais aussi longtemps que biso toyeba que Etienne Tshisekedi alingi Congolais nyonso tu. Alingi mabele na biso. Félix alingi ni Congolais alingi ni mabele na biso. Tala ndenga za komema yango. Motu oyo aza moyibi balandaka ye te. Si motu wana aza moyibi olandi yo komi nani moyibi. Soki par exemple Kabila tozaki oloba na ye aza moyibi aza tueur, yo Félix oke kolanda yo komi nani moyibi naki tueur. Alors Félix nakuko benga ye Tshisekedi te po azobebisa lukumu ya nani ye Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi azali motu tozo benga ke héros na biso ya démocratie. Oui, héros ya démocratie, mais yes koyo azako bebsa mboka na biso. Yangwana ngai na lina lobaboye. Pona Kadima. Conscience na ye Félix esala. Kadima conscience na ye esala. Ba panza mboka na biso te. Ba luka mboko ye kene liboso. Mboso azalaka mutu ya MPR. Ayeko koma mutu ya FCC. Mboso lelo akomi mutu ya nini ya union sacrée. C'est que akomi lokola caméléon. Makamuna ya kitoko ya zako memana mboka ezate. Na lingina lobaboy. Pona oyo atangami te Congolais oyo aza député. Batu mususu ki balobi te batu ya FCC baye, ça c'est vrai. Ezana mutu na mutu abongo la rappel motema. Si mutu abongo li motema na ye, ayebi te kote oyo eza mabe, akene kote ya nini ya malamu. Po ba sauver mboka oyo. Ezali bandeko na biso. Na modèle oyo bango bakumungo sala. Pona ngai nazomona te batanga te. Soki batangaka mbela kozwa constitution na ya sali nini atie alandi constitution eza koloba nini pona kotonga mboka oyo. C'est bon comment la tenue beaucoup à des cas de beaucoup de café électoral puis glissement en 2023. Glissement ekozala te. Nazolo baboyeke na komo ya Yesu Kristo. Glissement ekozala te. Mais élection en 2023 ekosalama. Awa tozo bandanano
marche oyo ekozala le 6 tozobanda nanu marche ya le 6 mpona kolakisa te makambo na bango nyonso to ya mabe biso toboyi yango tala nanu lelo bino bozwa ram ram wana soki eloko nini ekota na poche ya moto ti lelo eza na poche ya moto ekoti na wana eza koniokola nini nga nayebi bienge na lina aloba boyeke bamama mosusu awa na wenze bayaka aloko ntina ye makasa ya pondo asokoli yango bien azwi yango atandi yango na likolo ya sachet moninga na ye mpe aza mobola aye kosomba yango 100 francs azwi 200 francs asombi unité na ye 10 unités asombi 10 unités po abenga moto oyo peut-être akosalisa ye momona 10 unités wana ram asali nini maintenant aloba ram te bakonzi ya mboka basali nini bazwi yango bon tala nanu niveau wana bakomi ndenge nini moto wana akozala ndenge nini alors ram wana na nini yango eza koboma mboka ebo mpona kote enseignement nga na lina aloba lisusu boye enseignement na mboka na biso ekomi foutu eza lisusu te mpona ngai na kolinga te peut-être enseignement bato oyo balingi kotya bana na bango na bekolo oyo ekoki kotangisa bien afuta mwa minerval na ye adébrouye ka mwa minerval atya merci ndeko journaliste ok merci pour la parole ni olobate que non Kabila za force biso to et pas ya Kabila ko sala coalition na Kabila te ezali biso to sangai na Kabila te toza neta o tozo welande mboka parce que to maneza dictateur ya Fati o azoya nango eza mabe ndenge basangani Augustin Kabuya na nani kliki na bango basali wana professeur Mbata wana bazoya na lire moko ya mabe ya kobomba mboka biso to sepe na lire wana te na dictateur wana te yango moneno catholique missioni basangani basali appel babike no ba force nyonso tu wana ya politique wana baya pototo benga na dictateur wana akende soki dictateur wana to kwesi seni wana ekwei nde na sima mutu na mutu azongi na parti politique na yepo wana seni deja ekozada se sami dara ya malamu wana mutu na mutu akipe na parti na ye mais biso tsanga na FCCT Denis Kadima za Félix Mtwacheye wana ni aibite toko ndima ndenge ni camarade balia na ye batanga na ye balinga na ye basi lokola yaza azama ifudre ya basi nde yango wana nipa kota Kadima na ya oche na kati ya seni est-ce que tamba zoni Kadima aza expert na makambo wana banda 2006 est-ce que toena na election malam oyo peuple asepela ce que toloba nini que non Kadima as expert to pesa été parce que banda ba élection et bato banda na 2006 lelo élection malamu ça bate bataka bandeko c'est pour cela Félix atie Kadima pour akoko koloba ye bokolo ya élection omoni biso toza bamama mbote papa mbote ngai awa nabebi kaka mpo na bakoko bana biso tokomi na biso na age tozoyeba te oyo toza me bano batikali na bakoko na bao ya mike bakosuka wapi tala mboka nanu ndenge ekomi Kitsekedi azosala eloko moko te mutu wana bino bolobi aza kuna na sei kuna Kadima kombo na ye eske Kadima kosala makambo kitoko Congolais ndimi eloko moko te biso toboyi ye toboyi Kadima na motema moko baluka mutu ya kobongisela biso Kongo na biso yo Félix aluka mutu abie biso tokanisaki Félix aza mwana na biso akomema biso bien nzoka nde Félix akoti na likopa ya ba corruption ya kozwa banini ya ba madeso akoti si bato nyonso tu ndenge na ndenge ba commission ndenge na ndenge alors biso toboyi na motema moko toza ba mama boyoka makambo biso ba mama tozoloba po soki tango Mobutu azalaki Kingasani tolongolaki bilamba toboyaki Kabila Mobutu azate soki tobimi na nzela tolongoli bilamba Félix akozala te ye ambi banda ko
tobongisela ye avant po biso toboyi mutu wana aza na sei toboyi makambo na bango bazosala mabe nzala ekoti bana bakufi nzala kalasi eza te bazotangisa bana te bametre bazozwa mbongo te bango balobi ke baza na volonté classe bana batanga mais catholique ndem te tosala ke bana batanga te apekisi banseigne wana eza lukuta esike bafuti bango mbongo na bango na ndenge esengeli bazofuta bango soki 50 000 bakolia lipa bakosomba nini mwasi okende wenze ndenge nini mwasi akomi komona pasi koteka mapa koteka nini koteka biloko nyonso mpona nini toboyi na biso toza bakongole bakolo mboka batikela biso Congo futu bongisango tolobaki Kabila aza mulwande azala wate Kabila akei tocheki sekedi mokolo mboka eloko nini azobongisa eloko nini azosala toboyi ye rami oyo okotia mwa likuta boye mbonga bamame esili okotia 1000 francs okende boye notre crédit n'a pas okotia boye notre crédit n'a pas balongoli te eza ya lukuta balongoli yango te soki eloko nini bozobanga ifo koyebisa bakonzi bayoka biso bato tozali yeki tsegedi yango mpe nani avotaki biso tofotaki ye tofotaki na biso etu na telemi eloko moko eseprisinga mpo na talinga bi oyo bato bazobongisa mboka bango ye ifo tozwa makambo na biso message na biso totindela bakonzi basala nini bayoka mpo mboka na biso ebonga yango moni na telemi nakende eglise ndenge na sawa kandi ezosalanga nazoyoka pasi mpo na Kongo na biso merci. Merci les journalistes. Marche les 6. Vous avez mobilisé, vous avez sensibilisé pour la marche des 6. Tout le monde dit que vous avez FCC. Bon, merci pour la question. Marche les 6, et ça marche moko et kozala pour na Congo mobimba. Donc moi na muke mukolo, maman papa biso nyonso tozala na balabala poto lakisana Mese Chilomboke. Congo eza ya yete, Congo eza ya ba Congolais. C'est-à-dire ye lokola azwaki pouvoir na Kimoyibi alingi toujours à continuer mboka na Kimoyibi. Alors biso toza ba Congolais. Toza na souci à Congo na biso ezala malamu pour un jour biso peto se retrouver. Alors tolingi susu Moyibi te ndenge oya salaki na Kabila na 2018. Yango wana marche à les 6 tokobima na balabala poto lakisa eke seni oya zolinga acha. Eza obiso to sepana ngote. Kadi maza kamad na ye banda bomwana. Soki otali na ba photo komona ba photo ya ye na kadi mabanda na nini na mboka na bango kuna. Ta bazo sala diamant. Na pays nini yoso mona chef ya Sénat, président ya Seni ake kozala camarade ya président de la République et salema na pays ni. Et puis baza l'école moko salema wat. Alors biso to boye eloko wana. Ok, merci Mingi. Bilan ya Mese Chilombo, Congolais surtout ayebi qui est largement négatif. Na ba domaine tout. Il y a gratuité na ye nango elokuta, na ba ram na ye, na état de siège na ye, na union secret na ye qui pour appuyer mboka. Moi na Congo to ayebi que passe et c'est multiplié par 10. Oye zalaki matembele zalaki na 500 francs lele komi na 3000 francs. Rien kaka ye na batu na ye ya système na ye ya Chilombo, nde bazotonga bandaku, biso tout oza mabunzala ti sikoyo. Bon, pour la marche il y a les 6. Tobé le peuple congolais nyo surtout. Mais c'est Chilombo a jamais que ça le peuple congolais. Mais c'est Chilombo a eu pouvoir ya Kimoyibi pour négocier na Kingakati ya sele ba corps na eti lelo batunyo surtout bazo souffrir. Mais c'est Chilombo sangani na mutauti na impère. Mais citoyen Mbosso pour va détruire le peuple congolais. Yango tolobi na Mese Chilombo. Alongola camarade na ye Kadima na Seni.
ou soit biso to bimana nzela po to yebisa ye a dégager na pouvoir soki yalinga saka na peuple ezali voix ya Nzambe to bimana balabala ti tangu ye akolongwala kibokonzi wana yango le 6 to benga ba congolais nyonso tout to bimana nzela po to yebisa monsieur Kadima a démissionné soki ye a démissionné te biso to koyo sala marche ya koye sa monsieur Chilombo a dégager na pouvoir pour jamais to refanda na mboka oyo pasi banda na 65 Mobutu azaki pouvoir ti lelo tozaka su na pasi oyo eza mboka na biso azali congolais lokola biso malgré tout ya kei trop na bapaya mais to koyebisa ye atala sima azonga moto chaîne sur YouTube BTV3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene BTV3 babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver